L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Matondo mingi bandeko balandi émission nabiso Afro Lumière. Tozali na mawa omotema kotala ete mokili na biso baindo ezali akokufa pe mokili na biso ekufi pamba te tozangisi bonzambe toyebi nzambe te pamba te toyebi bakoko na biso te nde tango monguna ayaki abungisi biso nzela aye kokumisa bakoko na ye atomboli bango pe akwesi bayeba biso nde wana tokomisi bakoko na biso bandoki milimo mabe bakoko bazali bongo badzabulu kasi kuna epai na ye mundele ateyi nini ateyi bana na ye nini eske bakoko epai ya mundele bazali lokola ndenge tomonaka bango awa eske bana ya mindele bayebi bango pe kaka bakoko baza bandoki bakoko baza milimo mabe tala tina tobengi tata Kinkela oyo azwami kuna na mokili ya poto na Grande-Bretagne ameka kotalisa biso lolenge kani mundele akolisaka mwana na ye yango tobengi yo tata Kinkela yo ovandi kuna na poto na mokili ya mindele biso awa bana na biso bayebi ete bokoko ezali bondoki bakoko bazali bandoki soki moto akufi akomi jabu kopusa na pembeni na yete kasi kuna na poto eske ezali kaka bongo eske mindele bango o bamemelaki biso bo Kristu bamemelaki biso christianisme eske makambo oyo moto akufi avandi na cimetière azali susu na biso na mokili oyo te eske mindele pe bakumisaka bango eske bateyaka pe bana na bango ete bakoko esengeli koyeba bango pe kopesa bango lokumu kuna na poto ezali ndenge nini totuni bino motuna pamba te esengeli tolimbolela batu soki mokili na biso ebebi paske tozalaki kokopere na bakoko topete nde na tina ena tobengi bino botalisa biso soki pe mindele bayebi bokoko te soki bakumisaka bokoko na bango te alors wana esengeli biso pe tolanda nzela na bango pamba te wana ekolakisa ete ya solo biso tobebi po tosalelaka bokoko tobengaka bakoko na biso me kasi soki mindele bango bakumisaka bakoko na biso wana toyebi te eloko nini tokolo maloba umboka na bino tata Kinkela na Grande-Bretagne. Matondo kokolobola mobeti lokole moteti ndika
bana ya Force Anti-Société Internationale, bana ya Couche Kamit Congo, batata ba mama bilenge ya Force Anti-Société Internationale, batata ba mama bilenge ya Couche Kamit Congo. Les tous na katamboka kasi vous allez kotambola moke lobe ezalaki feti babengi ya Halloween. Halloween le mikolo ba feti ya bato yo bakufa na mokolo wana bato ba mindele bimaka na balabala baza kotambola lokola bato bakufa bazi bandako na bango so kopusa na moke bozali komona na bandi kotambola. Vous allez komona lokola ndako oyo batie sini ya bato bakufa libanda na kotema moke omona yango batie sini ya bato bakufa libanda milimo ya ba fantôme batie libanda ya ndako soki botali apo komona liboso awa bafiniki ndako biloko oyo na bandako bilamba oyo pona ko symboliser bato bakufa ezalaki feti ya bato bakufa oyo ezala kati tozali kotambola awa pona kolakisa bino kati mobimba yango boza komona awa kuna batie basine basymbole eza bato nyonso te mais eza culture, c'est-à-dire ezalaka soki les 30 eza mokolo ya bato bakufa yango wana totelemi so boza komona ndako kuna lakisa bango ndako wana batie bilembo ya bato bakufa bo batie squelette liboso wana batie eza peso pe squelette soki mpe eza fantôme yango batieli bino liboso ya ndako bozali kotala toza kotambola maleme pona ete bino bolobi ke voilà christianisme yango wana bosolo ba religion mosusu mabe bango wana eza christianisme toza komona bilembo ya bato bakufa na liboso ba likola liboso ba ndako balobi ezali feti célébration yango wana symbole ya fantôme likolo ya mire tozali kotambola malembe bokomona bandako tu tozali koleka nango batie bilembo ya liwa, c'est-à-dire bilembo ya ba fantôme bilembo ya bato bakufa oyo ezali na kati ya ozakomona yango na oyo babengi religion chrétienne ba symbole moni kuna batie elongi ya diable bo bango babengi diable na kati ya religion awa balobi ezali fete ya bato bakufa boza komona yango awa babengaka yango fete ya Halloween tozali kotambola malembe kozonga na ndako pe tozali kola kososola bino po nzambi pona ete namoni neti kososola ndi ezali kozanga christianisme ezali culture atake culture ezana biloko ebele sengeli kotala yango na bozindo christianisme ezali bokoko ya mindele pona ete ba Abraham ba Isaac bazali bato lelo te ba kobenga bango bakoko na bango. Alors Abraham par rapport ya ba Israélite ya lelo bazali bakoko na bango e nzela na bango ya kovanda yango babengi bokoko oyo tozali kotala bokoko ya mitolo bokoko ya mindele yango bokoko na bango mokola bibembe ezalaka mokola bato bakufa ezali sikoyo toloba nini tokomi na kati ya ndako nde tokokota na mozindo mpona kososola bino lisusu na mozindo makasi likambo wana lingi koloba boni kokolabola beta lokole baleki bana na biso na kati ya ndako matondo Otepe iye motepe mbikane faire bana ya Couche Kamite Congo a Force Anti-Société Internationale otepe na babena Congo yenge kieno na bana Congo bana ba descendants ya Royaume Congo lelo to ko beta masolo to bengi devoir culturel na devoir culturel o to kuta na mayematali isika tope kiti ya bawei outlobi ya bakoko mingi boyebi célébration oyo balobi na poto ezali Halloween mbala mingi na mona ka bandeko bazali balobi baza ba chrétien tant balobi fête des morts tete biso toza ba chrétien to célébraka fête des morts oh non toza ba chrétien kasi fête des morts ezali christianisme te malembe na Occident
La culture occidentale, mois ya novembre, ni on se banda 1er novembre, titre comme le 30 novembre. Ezalaka, mois, ngondam vimba. Topé, mois mobimba, ezalaka, consacré na ba ancêtre na bango, c'est-à-dire na ba wei. Na kati ya célébration ba wei wana nde buzali na symbole moko abengi Halloween. Halloween ezali mokolo oyo bango na kati ya conception culturelle occidentale bayambaka bakufa symboliquement koyamba wana esalemaka na lolenge te bana babimaka na balabala balati se déguiser ndenge tolobaka na lopoto mutakolata elamba lokola za squelette mutakolata elamba pona olasa mutakufa bachi makila na bamakila ya lokuta bazali kokende kotoke na baporte soki atoke na porte bopesi ye babengaka babonbon basikre pona nini pona ete bakoko bazali bakoko ya bato nyonso toza na kati ya lopoto bakoko na bango ezali bakoko ya bato nyonso soki moto awei akomi koko ya mutu nyonso na yango tango atoke na porte na yo esengeli yo o yamba ye bapesaka yango bato basalaka yango ezalaka bana mike mpona nini mpona kolakisa mwana moke importance ya bakoko na ye mpe bomoko na kati na bango po mwana moke ntango azokende alati ase déguiser lokola moto akufa ase déguiser lokola squelette ase déguiser lokola bato bakufa motu ekatana boye ntango akei kotoke eza na symbolisme moko très important fo koyamba esika wana mwana wana azali korepresente moto azali korepresente mowei tangu yo yebi ke bawei bazali koya mokolo wana tangu bana mike bazali kobongisa makolata bilamba ba mikolo bazali kosomba ba bonbon na ba chocolat tangu mowe beti na porte na yo ozui bassin na yo ya chocolat okei opesi ye bassin atie loboko azui chocolat na ba bonbon akei kubeta porte mosusu ezali symbolisme ya acceptation culturelle ke monde de mort na monde ya bato bazali na bomoi ezali esika moko pe ekutanaka na bangonga na yango. Matono mingi tata kinkela kimia ya bakoko ezala na bino to silisi na bino nanu te kasi tozali lisusu na mwa motuna muke awa epa na biso tozali na mokolo moko 1er août mokolo wana nde tokendeke na cimetière bon mindele balobi tokendeke na cimetière pa biso mayenso tozali kosala awa eutaka kaka na mundele soki mundele alobi yango nde tozali kosalela alors mundele alobi na biso ete le 1er août tokendeke na cimetière siko tolingi totuna bino kuna bino bovandi na poto siko na mindele kuna pe na bango pe bakendeke cimetière bazali na mokolo moko oyo bakendeke na cimetière ezali ndenge nini siko betela pe biso lisolo ya Halloween kuna ezali nini donc mituna mibale au même moment est-ce que mindele pe bazali na bango na mokolo o bakumisaka bakoko na bango po biso atokendeke le 1er août na cimetière tolingi te ba peso ki mindele bango pe bazali na mokolo bakendeke otalesa biso peso ki Halloween ezali nini kimia omboka bino
ezali Halloween ezali enseignement culturel oyo etangisaka bana mindele ke bawe na bino bazali important. Yango tango botali émission botalaki mosusu oyo totalisi ba cimetière omona yango wana génération après génération bapesaka importance ba cimetière ezali ba compagnie ezali esika ya bopeto na video soki botalaki yango oyo nakokolobola tiaki bino ya ba cimetière bokozali komona bandeko moko mibale bazali ya mindele badlekei bafukami babilalisi na mabele liboso ya mauzele ya bakoko na bango. Asali losambo asilisi akei. Mayele wana to ezaleli wana euti wape euti na pratique ya Halloween oyo amesana na yango banda bomwana. Tangu bazokota na mois ya septembre, ya octobre, baebi ke to banda ko se préparer pour fête ya Halloween ezali. Tangu bakoti na novembre ezali période awa soki boye na Angleterre, bokotambwa na balabala, bokomona kimindele nyonso balataka na veste na lamba awa bache fleur moko ya pembe. Balataka fleur wana moto nyonso na Angleterre na kolakisa bino ba video mosusu. Ndenge bozali komona ba fleur ya pembe ezali pona ba victime pe ya rouge pona ba soda oyo bakufa. Oyo ezali pona commémorer bandeko na bango. Pour les voir, il faut faire la queue, longtemps. Ou pour les plus malins, se faufiler dans les petits coins. Dans Londres, s'il y a bien un mot à connaître en ce moment, c'est celui-ci. Poppies. Poppies. Poppies, yes. Poppies, les coquelicots de la Tour de Londres. Une œuvre d'art en mémoire des soldats britanniques tués pendant la Première Guerre mondiale. Dans les douves du célèbre monument, exactement 888 246 fleurs en céramique, autant que les militaires morts au combat. Je l'ai vu à la télé et j'ai dit à mon ami, il faut qu'on y aille, c'est superbe. Oui, c'est extraordinaire. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment unique. Une rivière pourpre pour symboliser le sang qui a coulé et pour rappeler ces champs des Flandres recouverts de coquelicots où sont tombés les Britanniques. Ça illustre le sacrifice de ces hommes et l'impact énorme sur les populations du cataclysme qu'est la guerre. Je pense à ceux qui sont morts, à mon grand-père, à leur grand-père. C'est une période très triste. C'est bien de ne pas oublier. Il ne faut jamais oublier. Les coquelicots ont été plantés progressivement depuis le mois d'août. La reine Elisabeth, le prince William et son épouse Kate ont participé à l'œuvre. En Grande-Bretagne, l'hommage aux soldats est un devoir. En ce moment, les coquelicots fleurissent traditionnellement aux boutonnières. Bienvenue à Kids News Break, je m'appelle Willam et parlons du jour du souvenir. Le jour du souvenir ou l'armistice est une journée spéciale où l'on pense à tous ceux qui ont défendu notre pays. Chaque année, le 11 novembre à 11h, les personnes tout autour du monde montrent leur respect en observant 2 minutes de silence. Cette date a été choisie car c'est la date officielle de la fin de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, au Canada, nous rappelons des soldats autochtones le 8 novembre. Il n'y a pas de question aujourd'hui. Si possible, achète un coquelicot et porte-le fièrement. N'oublie jamais les personnes courageuses qui ont combattu pour notre liberté et pour la vie qu'on connaît aujourd'hui. Sans eux, ça aurait pu être très différent. Pona ba génération ezali koya pona bokasi ya mboka pona bomoi na biso tobosana te bato oyo bazalaki liboso na biso basoda ya mpiko oyo babundaki pona biso bakufaki pona biso tobosana bango te pona ete soki obosani bayaki liboso na yo bomoi na yo ezali na bobungi esengeli toyeba oyo bayaki liboso na biso pasi oyo ezalaki na bango boniokomi oyo bamonaki pona nini pona ete pona biso lelo tozala na bonsomi pona ete biso lelo tozala na bomoi ya makasi pona ete tozala konyokoma lokola bango banyokomaki te tobosana bango te soki obosani baoyo bayaki liboso bayo ezali lokola oyo obosani yo moko pona ete yo mpe kozala kobosa
tobosana te basoda ya mpiko oyo bomoi na bango mobimba ezalaki mpona kobatela biso baye babundaki bakufaki mpona ete biso lelo tozala na bomoi pamba te soki bamonaki mpasi wana te soki bamitiaki liboso te mpona koyemunda mpona bakoko babango soki bomoi na bango ezalaka na mpasi oyo bazalaki nango te lelo kasi tobosalaka te bato ya basoda oyo ya mpiko oyo babundelaki mpona bonsomi mpe mpona bomoi oyo toyebi lelo soki mpona bango te lelo elingaki kozala pasi koleka. Moto nyonso na Angleterre pendant mois ya novembre balataka flair namonaka mpe bandeko mosusu ya bato mwayindo lokola tomesana malanda ngulu bango mpe bazwaka flair wana ya pembe batie mpe na veste na bango mais kasi flair wana ya pembe ezali commémoration ya bawei. Le souvenir est fondamental pour définir d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais. I respect Remembrance Day because it's such an important date and such an important time. Soki Halloween ezali mais ezali mwa mobimba donc naza koloba bandeko na biso bayindo mosusu bakozwaka flair wana ye pe ya che pona ko célébrer pona ko commémorer bakoko bawe ya mindele problème ezalaka te mais soki ekomi esika oya bako commémorer bakoko ya yinde komi esika ekomi mama na likambo pona nini pona ete mondele alobaki ke bakoko na yo bazali bandoki so akufi abandonner sundola ye kasi koko oyo ya mondele soka kufi azali mosantu. Bonjour à tous. Il existe un type de monument présent dans quasiment toutes les communes de France, devenu tellement banal qu'il en serait presque invisible. Édifiés pour se souvenir des sacrifices qui ont lieu pendant les guerres mondiales, les monuments aux morts se sont parfois transformés en monuments de l'oubli. En souhaitant inscrire la mémoire dans la pierre, et donc dans l'éternité, la génération sacrifiée a voulu rappeler à tous, et au quotidien, la douleur de leur combat. En 1914, un orage d'acier s'abat sur l'Europe. Ce carnage de masse fait au total 18 millions de morts, dont 1,7 million de Français. Dès 1919 commence la commémoration de la disparition tragique de cette génération perdue. Entre 1919 et 1925, une série de lois organise l'érection des monuments, grâce à des financements de l'État, de la commune ou de particuliers. On peut également remarquer qu'à ce moment, la date des commémorations n'est pas encore fixée au 11 novembre, mais le 1er ou le 2. Le consensus sur la date sera finalement officialisé par une loi de 1922. Le sens à donner à cette commémoration provoqua des clivages. Les anciens combattants souhaitaient une journée de recueillement, de la peine face au massacre, tandis que le pouvoir fut tenté d'en faire la célébration de la victoire face à la barbarie allemande. Au final, le 11 novembre célébrera l'anniversaire de la Troisième République et l'honneur des morts pour la patrie. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'est créé le culte du soldat inconnu. Ces monuments répondent tout d'abord à la problématique du deuil et ce que l'on nomme la démobilisation des morts. Autrement dit, le droit pour les familles de récupérer le corps des défunts. Cela était interdit dans les années suivant la guerre, au point que certains civils fouillaient les champs de bataille et ramenaient clandestinement les dépouilles. Cette démobilisation des morts sera ensuite autorisée en 1920. Le monument aux morts, avec l'obligation d'inscrire le nom, permet d'accomplir le deuil pour les familles, dans un processus de mémoire collective. La communauté se ressoude autour du monument. Soki Mondela Kufi, Aza Mosa, Akomi Monsanto. Léopold Monsanto. Ba esclavagiste nyonso tomoni na mokili basanto. Mais soki moto moyinda kufi lobi nango komi ndoki.
Ceux qui m'ont dit la comico que le bien sage homme, topé sage femme. Ceux qui m'ont témoigné de ceux qui va pembe bien la moto le bien komindoki. Benganae. Akomi salum, akomi sa vie na yo. Akomi sa luzingo na yo. Sur les États-Unis, après la mort de George Floyd, des symboles sont en train de tomber les uns après les autres. Des statues de Christophe Colomb ont été décapitées, vandalisées, déboulonnées dans plusieurs villes et notamment à Boston. Benoît Ballet. La découverte a été faite dans la nuit de mardi à mercredi. Une statue de Christophe Colomb sans sa tête au centre d'un parc de la ville. Christophe Colomb, présenté comme le découvreur de l'Amérique, souvent considéré comme une des figures du génocide des Amérindiens et des indigènes en général, est dénoncé au même titre que les esclavagistes. Cette américaine approuve la décapitation de la statue à son effigie. Je comprends pourquoi c'est arrivé. Il faudrait qu'il l'enlève, tout simplement. Une enquête est en cours. Le maire de la ville, Marty Walsh, a pris la parole hier avec un discours d'apaisement. Cette statue en particulier a fait l'objet d'actes de vandalisme répétés et compte tenu des débats actuels dans notre société, nous allons prendre le temps de réévaluer sa signification historique. Une autre statue de l'explorateur est tombée mardi soir à Richmond, en Virginie. Des manifestants l'ont traînée avec des cordes jusqu'à un lac voisin dans lequel elle a été jetée. Et des scènes similaires ont eu lieu à Miami ou encore à Saint Paul dans le Minnesota, une ville mitoyenne de Minneapolis, là où George Floyd. Mais na yiko présenter eloko moko na kusenga bukanisa na yango. Na culture occidentale oyo na kati ya Bible balobi que laisser les morts abandonner les morts. Na kati ya culture na bango na bizaleli na bango babengi consuétudine. Bazali na mwa mobimba o ezali réservé pas na bakoko mais na bawei. Bato oyo bakufa. Ezali mwa mobimba oyo bakosombaka bilembo oyo batiaka na ka likolo elamba e basi likolo ya robe mobali likolo ya veste ezali fleur moko bokomona yango na bilili fleur bozali komona wana na bilili ezali kolakis ezali fleur oyo ezali ko représenter bato oyo bakufa. Halloween ezali mokolo oyo bana bazali ko symboliser ba wei ba koko na bino bazali moto soka kufi akomi koko moto nyonso tango abeti na porte na yo il faut kopesa ye bilei moto nyonso na kati ya poto tango mokokola ekobonga marapesa ka ba koko na bango bilei o bango baza kopesa na ba bonbon na ba chocolat selon orientation culturelle na bango. Kasi esalami na lolengo oyo na cadre ya marketing culturel. Basali yango na tellement kitoko ke yo pe bana na yo basalaka Halloween na kosi. Soko dekona bina za na poto botu na bana balobaka ni boko pekisa bana Halloween te wibitu meko bana katanda ko fo basala Halloween na bango.
Il faut balata bilamba na bango qui ne peut que na bakabanda ba kenda na bandaka ba camarade kota la ba film ya batu bakufa. Banani bakufa ba mindele oyo bakufa. Mais ceux qui ont mutu mundo bitika tota la film ya bakanje ba bibolinka makambo akala botika yango Yesu alingi lolengo wana te. Mais kasi Yesu apekisaka makambo ya kala kake pa batu baindo. Awa na poto Halloween ezali. Moi mobimba ya célébration ya bato bakufi ezali. Moi mobimba ya novembre na Europe ezali moi c'est le pona mindele ezali célébration ya bawei na bango. Ozali komona wa bandeko bazali kotambola wa bilamba oyo babengi ba jeep ezali sapte ezali ba abi bilamba traditionnel. Ozali komona kati ya armée ndenge balati yango bazali kotambola pona commémoration ya bakoko na bango. Bomoni pe poso ya léopard ezali pe ko faire partie de kata tradition na yango. Culture na bango ezali ko évoluer avec le temps, ba drum ezali ko kota biloko nyonso mpe ya kitoko ndenge bozali komona yango awa po na bino bomona pe boye bukola matondo. Imposition culturelle, domination culturelle. Il y a Occident sur noir à travers le christianisme. Et le biboye, le bite, Yesu a pekisi, a lobi laisser les morts altérer les morts. Topé Bibli, il y a lobi laisser les morts altérer les morts. Il y a bango ba mort na bango bazali compagnie, il y a bango ba mort na bango ezali un mois de célébration. Ah bozali komona cérémonie oyo ya changement de garde. Changement de garde beaucoup tout na wapi ezali changement de garde na kati cimetière. Cimetière ba kaka basoda bazanga kombo. Ezali ni cimetière ya basoda babunda ki États-Unis na bitumba oeleka kala kasi cimetière wana ti lelo ezalaka garder mututu moi 24 heures sur 24 heures ezali na bato oyo basoda oyo bafutamaka pona kokengela cimetière oyo bozali komona na milili ezali changement de garde ozo komona eza na rituel ya munene oyo eza codifié bokomona ba action moko na moko bokomona bilenge bazali wana bangu nyonso ba ekotala changement ya garde ya cimetière.
basoda bazali wana mosala na bango kokengela cimetière bakoko na bango na maye batali baeto bazali na mosala mandoki basoda oyo bakufaki na bitumba basoda wana tina mokolo ya lelo bazali na bagarde oyo batelaka yango bozali komona rituel cérémonie esalemaka mokolo na mokolo mpona kohonore bakoko na bango. Bozali komona ndenge ezali kotambola soda moko ndenge baza koningisa motu rituel ndenge bozali komona awa botala rituel eza kokende pas par pas moni basoda baza kokitisa elongi bazali kolata maneti ya mwindo na mokolo mobimba bazokitisa motu bazopesa mandoki bazosala code ritualistique oyo ezali cérémonie ya koinvoke basoda oyo bakufa mpona ete na kolakisa bango ki sacrifice bango basalaki ezali important bazali kotala yango oza komona ezali na code ya ritualistique funéraire militaire mpona kohonore bakoko na bango ngonga na ngonga étape na étape ezali bozo kotala ndenge soda aza kozwa monduki ndenge bazali kobalusa yango ndenge bazali kosimba yango ndenge bazali kotalana eloko na eloko ezali na code nango eza protocole funéraire ya commémoration ya basoda ya bakoko na bango oyo babunda atali na sud atali na est atali na ouest akitisi mutu mpona kolakisa continuité atali na se okomona mpona kolakisa continuité alongo liboso engoloba oyo wana akufaki akei pouvoir na ye etikali na oyo akoti wana basangisani nzoto énergie na bango esangwani bakomi lokola moto moko elingi koloba nini union bosangani ya basoda oyo bakufaki na ba oyo bazali na bomoi bokasi ya basoda ya kala ikiti na basoda ya sika mpona kopesa bango ngu ya kozala makasi mpe ozokomona tozokenda lombango mpona kolakisa na suka te basoda oyo bazalaki na garde bazali kobima basoda mosusu bazali kokota mpona kobatela nini cimetière ya basoda bazanga kombo rituel monene esalemaka mokolo na mokolo oza komona eza mokolo na mokolo ate me basoda bayaka mpona periode moko ya garde soki periode na garde esili ozomona phénomène boza komona awa ezali changement mokolo basalaka yango bato bayaka kotala boza komona bato bazali ebele rituel mobimba esalemaka periode na periode na mokolo na mokolo po na kopesa matondo pe na kolakisa ke ma oyo baleka oyo bakufa bakili baleka te bazali na bomoi pe na ete nguya na bango makasi na bango ezali kosalisa basoda bazali na bomoi na lelo na kobatela ekolo na bango na kokomisa yango ya makasi ya kokomisa yango mokili pe mboka ya nguya monene nde batata bamama bondeko ya bolingo ozali komona rituel très important na cimetière basoda bazanga kombo oyo ezali basoda oyo bakufaki bayeba nzoto bayeba nani baboti na bango te babandeko na bango te kasi mboka mobimba eyaka kopesaka bango matondo mpona ete cimetière oyo ezalaka garde jour pour jour 24 heures par jour. Donc 24 heures sur 24 heures, cimetière où ils allaient garder chaque changement de garde. Boza komona oyo talandenge batu baye ebele soda oyo abima ki akei bakangi porte protocole ekei ozomona kei asilisi musala na ye basoda oyo atikali awa ye akoti na kata garde ye wana abandi musala na ye ya kokengela cimetière. Matondo mingi tata kinkela to katibino te me to sana mo mutu na susu ya muke kaka koko kinkela to lingi to yeba biso awa soki mutu akufi azali ndoki to lingi to yeba kuna na poto bino batu bobani na mindele siko epa na bino soki mutu akufi lelo siko molimo na ye ezali ndenge nini mindele bazola kaye ndenge nini azali deja ndoki to pe talisa biso mundele peza moto soki akufi epa ya mundele atretaka ye lokola ndenge nini balobi ke soki koko na bino akomi na suki ya pembe akomi ndoki awa na poto ya mundele akomi sage soki akufi ya bino bosundola ye awa na moya mundele akomi saint bosambela ye tokomi nele kwa sika tofongola miso fumu diambi fumu niandwe mfumu difima
kokolobola mobeti ndika moteti lokole mate yango ya kopesa bana baleki bandeko bilili yango ya kolakisa po ete Halloween ezali fête kaka commerciale te ezali avant tout fête culturelle ezali célébration culturelle très important oyo moto nyonso afungolaka porte na koko na bango oyo nyonso akoyepa na bango elingi kolakisa bakoko bakenda te bazali et ceux qui koka beti na porte na yo fungolela ye po mokola Halloween ceux qui batoke na porte tango fungoli ye na bilei ya kopesa bakoko symboliquement représenté par bana pour bana nde bakoko ti na linga to bakaboni bakoko bana bazo représenter bakoko bato bakendaki bango nde bakenda kosenga ba sucré ba biscuit ba bonbon na ba chocolat et mon adulte nyonso ça na devoir ya kopesa pona ni ezali kopesa te symbolique mais un impact culturel très important ezali kolakisa ke bakoko na yo baza important ce qui ba beti na porte il faut ofungola kotala te eza koko na yo te po moto akufa ko bakoko ya bino nyonso tango abeti na porte fungola pesa ebile yazali nango na posa nde symbolique mais ezali kopesa bana mukula Halloween mwa mobimba ya novembre ezali mwa ya kokanisa bawei bakulataka symbole na peto ozala mama te ozala tata mpona kolakisa lien oyo ezali kose unir bino sikoyo tozali na kata christianisme tozali na kata christianisme te boni christianisme mpona mindele ezali implémentive oya bino soki kona ba inde komi diminutive ndenge bauti komona ndenge pe ozali kolanda baninga oya bango bakoko ba boya bango te babosana bango pete christianisme pekisa bango kolela bakoko na bango te kokanisaka bango mbula na mbula bongo epao ya biso batata babama bandeko bana plus de 6 millions de morts ya ba Congolais bazanga cimetière bazanga monument oya biso bilombe oya biso baeba kufa pona ete tozala lelo atako epasi leki me bobosana te pasi oyo tolingaki kozalaka nango soki bango basalaka sacrifice ya kokufa pona lelo te atake tolobi lelo pasi ezali mais elingaki kozala somo wapi monument atake lino atake boye bakangi na Belgique wapi monument pour na me oya mémoire ya Lumumba wapi monument souvenir pour le général Maillet, le colonel Tchatch, Kolobela oyo babengi ka Tchatch ezali kan bapesaki na nsima mobundeli colonel Tchatch bino bato bovandaka na kati ya kan Tchatch eske boyebi ke Tchatch azalaka colonel eske na kati ya kan Tchatch ezali na mesa moko libanga moko esika bache bakomi histoire na ye eske ezali na esika moko bokenda kodepose fleur pour la mémoire na ye eske bozali na buste moko oyo ezolakisa elongi na ye pour na postérité eloko moko te bino bovandi na ka Bumba eske boyebi ke Bumba ezalaka général Bumba eske na kati ya kan Bumba bozali na esika moko batia libanga bakomi histoire ya général Bumba abotami ka akufi ka eske ezali na buste ya nzoto na ye batie po na kolakisa elongi na ye po na postérité ezali te destruction pe corruption ya mémoire destruction pe perversion ya postérité
propagande diffamatoire, de l'ignorance, transverti, des connaissances inutiles, yango te kuma nango ba spécialiste. Boza ko mona baninga ba sonde ngoto la kisibino. Soki mémoire ya bayi ba wei ekei ezali pe lokola bino bozalaki te po bino bobotami na bango. Soki bango histoire oya bango boboyi yango elingi koloba bokomi lokola bato oyo bazali kasi bazate. La général Bobozo na Koko Kasavubu, na colonel Bumba, général Bumba, na major Ikupu, colonel Mbo. Oya biso to bosani, oya biso to boyi, wapi mémoire, pona kokanisa, colonel Leni Loki. Wapi mémoire pour la colonel Tchatch. Wapi mémoire pour la colonel Mfwamba. Général Kikunda. Colonel Mbouani. Général Kikunda. Général Singa Boyende. Wapi mémoire. Tokokanisa bango ndenge nini. Pona ete soki tokanisi bango te. Tozali obe lokola bibwele babungi nzela. Tozali obe lokola batu babungi nzela. Ozali kotambola makasi. Ozali kozonga kaka obe esika moko. Bolandi na bilili ndenge baike kobanda na Asie toke Japon toye Angleterre toye France. Vous allez komona mémoire des ancêtres, mémoire ya ba combattants. Tala ndenge na France bibembe komaki contentieux ba famille baza ko welela bibembe ya kosala mémoire na l'état mibeko zo salema pona kopesa honneur botala boni na États-Unis ndenge cimetière ya basien combattants ezali surveiller botu moi. Est-ce que si bokanisa kana mutu na bino kokanisa kososola ke kokozala na cimetière esika moko oyo basala ka garde botu na moi 24 sur 24 heures que soda futa makambongo salaire pour na kobatela ka baninga baeba kufa. Oya biso wapi mémoire. Wapi mémoire. Bako 6 millions de Congolais. Ma femme violée. Ma main coupée. Wapi mémoire. Wapi mémoire tolobaka kana monoko. Wapi mémoire bino bakambi ya mboka. Bozomona ndenge bakamba mboka basusu bazali koya pona ko célébrer ba ancêtre na bango elongo na population. Oya bino, oya biso bakambi mboka boyo kangai. Wapi mémoire ya Lumumba. Wapi symbole to ko célébrer Lumumba. Ezali pasi na mawa soki tozali kofongola matoi te pona koyoka mongongo ya bwanya pe na kobongwa mate. Na banzete kokolobola abeti lokole bande kobolanda tokozongela bino tawa ezali kosila tangu makome ezali komata bozela bozali na surprise
na suka ya video yo bokata sikote lokola makomi ezali kobima na nsima na ngai boza na surprise na suka. Na mois de décembre na couche Kamit Congo tozali na célébration ya sata tokoyela bino documentaire sur autobi soda inconnu ba combattant ba koko na biso depuis na eleko ya banzinga nkuvu babundaki contre esclavagisme ba o babundaki contre colonialisme ba kufa bazali raison o esali ki tozali na bomo ilelo kasi tobosa na bango. Analyse et ma solo na mbila kibila okolobola peta lokole dai na matio peto na kumboy usona ato malomboka. Matono mingi bande kobalandi Afro Lumière, c'est sans commentaire. Tant kinkela oyebi et zo sala participer mawana motema. To kani ete to lobali susute. Bino botali sekaka baindo. Ndenge nini mundele azali ko vivre. Mai amemela biso Yesu Masia na Yahweh. Bakoko na biso bayeba ka bango te. To bandi ko sambela Yesu Masia na Yahweh. Biso kaka na se bindele kaka likolo. Tozala ka batu tote nzambe kaka mutu ayebi. Pamba te mindele ba bibisi biso ke bango bazali ba ressortissant d'Israël, le peuple élu de Dieu. Donc biso pe tozali ceux qui peuple yana tozali élu nanani. Batali sa ki biso et nzambe azalaka mundele ba bimiseli biso pe elongi na ye aza mundele. Alors biso tata na biso azali nani kuna bibembe na bango bawe na bango ba cimetière na bango bankumu na bango ba soda na bango bazali kokumisi kasi oyo ya biso matondo mingi tata kinkela émission na yo epesi mawa epesi esengote epesi mawa comment on a été cimetière ya Mbuta Lumumba ezali te ba soda na biso basila bakufa. Il n'y a même pas de place pour leur mémoire. Batu bazali lokola batu te bazali kokanisa te bakonzi azo rulela kambongo na ye soki akufi mémoire na ye ata sala kili kambonini asa kutuna tina na ye mokote bongo soki akufi bazala na tina na ye ba généraux na biso ndenge uti kotalisa wana général Mayele général colonel Tchatch ba pesi pe kombo kan Tchatch bato bavanda kuna na kan Tchatch bayebi yete général Bumba e kan Bumba ata na elongi na ye bano bavandi na ka Bumba ata moko ayebi te ti ba kolimwa ka bongo kuna na poto ba soda ya kala babunda kala mémoire na bango ezali koko kinkela obebi singa motema nakei bai bolingi bo solo na biso ba numéro ezali wana numéro atata kinkela yango wana ezali na se ngana ke na oki pasi na motema matondo mingi tata kinkela kimia ezala na bino. Moment-là, l'enjeu ce n'est pas d'avoir la foi. Parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie,
la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.